Abonnez-vous, subscribe. Alors bonjour. Hello everyone. Donc lelo to na shop moya pembe na biso awa. Il faut même calaming te bazala ba sel ba cuisine à sika. Ils ont cuisine à sika to visiter wana. Ko aider mu surtout ceux qui ont besoin changer cuisine ayo. Oui, comme on pour les jeunes couples, on a besoin de cuisine à sika au monde, les appels à sel. Donc, les armes aussi, quand on a besoin de permis dans notre que visitons. Le on a visité, on a pour partager nabino. Hello everyone. Today I'm going the shop near my house. It's a new shop. They say kitchen for kitchen, new kitchen. You know, if you want to change your kitchen, you know. Wherever you have another country, you know, you can see nice kitchen there, and then I need to visit it with you guys. Kotala na bino, Kotala ta suzu olingi o muvenda ku olingi o changer cuisine yo, olingi tangu na fiti quoi. Biso surtout Kotala tala kaka eba cuisine beza munene ba cuisine bela kitoko ngane na kenda ngote mais nazwa déjà refait nango. Mba na da kenda wa mono déjà na sko ngana ko visiter mais ça musika na bisote to ko visiter ngo bobo mona ana bo sepela bobo abonnez-vous na chaîne maman Lydie bo zo recette bien bo mona kuna biso kuna to sala biloko naturel to la biloko ya minde to zali o biloko sub africain ba congolais to zali wana. Donc so lingo sa pe ba tangawis na yo ya poudre o ba aya poudre o ba tomate zali to me ko sa biloko naturel na ndako na biso biloko ba o sa ba moko ba produit chimique ezo boma o mona bota la vidéo na sali ya aya poussière ta ebela ayi wana na sala kitane bisinga ka poussière monkie siko o ba sala kawana donc ba o cho ba produit chimique pour monde to se belé pour ba kabolongo mokili mobimba. Donc so sala bloro na biso mona ndaku bloro naturel na ndaku et des biso pour malade komi ebele to so mona biso mais o sa pe moins 50% sali no ndamo sombi ata ba ji to sa ba ji na biso mona ndaku ba ji to sala na ndaku sali ji na o ji ko o sali nda ji na ndaku ni mukie meza na qualité kitoko naturel saba taba bloro na bango wana ba maman papa to sala bloro na ndaku eza malamu. Si vous avez la chaîne chef vidéo, vous s'abonnez à mon vidéo, vous s'abonnez, vous partagez, vous partagez, vous recette belé vraiment. Na lingu bino mingi vous partagez, vous avez décidé la chaîne chef vidéo, vous découvrez le bien, les avez na conseil na kati, vous mona, ndenga osala biloko sala yo moko, vous mona ba recette kitoko, za kusa recette mo sala, oyebi ko sala ngote, onazala WhatsApp na komi wana. Franchement, tout le monde, maman, nani, a fait un bis au kauka. On a sali bis au kauka, on a la chaîne. Abonnez-vous. Bye. À suivre.
see this one. Also, this is nice. You can see. It's nice. Oh, pesa kitoko. Il y a 50% off. Kitoko. Les gens vont visiter. Après, singa sako yo. Ils en ont livre nango. Comment ça que na tayango. Tu vas aller visiter. Après, si yo sako, bah tout va le faire. Tu vas sako yo. Là-bas. On va faire ça au tali, au CP nango. Après ça sac yo. Oponi opona cuisine yo lingi. Eh itoko hein. Bon banda chapon. Eza ba kitoko. Ba moi ba ni ba pesi ngata na wuti ngani yango. Eza ba. Moya. Eza ba cuisine ebele bomoni awa na levo yo. Na okanga volume nango. Voni boyo kana ocha voice over. Kwa tana nda osala video ezaki pour tu ba meka alarme na bango makele mu ya bi ezalaki makele ebele boyo kama to ipasse. Na okanga ngo na expliquer bika volume over. C'est vraiment na ba cuisine kitoko vraiment. Pour la cuisine pour prix au lingi prix ya ngoyo. Est-ce que baza siko na 50% off au CP na cuisine yo sombi yango bon discuter tane cuisine na ta prix na est cher mais c'est vraiment baza na 50% off bon divisango par deux hein tu na miniwana ndebe na tuni ema la me ma kasi mobo yo kizate. C'est vraiment nice. Je vais faire sika Kotala ko na sika te. Na ba pesa ki ba reflect na kende kite. C'est l'onde sikonde. OK. Kotala. Vous n'êtes c'est vraiment bien. C'est bien bon. Ebandeli ala mezaite na hotela bino ma likolo na likolo ba kike ya likolo la tibino ezaka na ba tapi kaka na likolo wana eza ba tapi na bilo mususu nkeki mais ba cuisine complète na ezaki na C mon eza vraiment kitoko. Merci beaucoup eza apa na Angleterre et après nda kuna ha musika te na voiture soki na voiture za 3 minutes donc eza musika te na nda kwa wa shop for moi cause c'est déjà mon nene na kanene. Merci, abonnez-vous na chaîne Maman Lydie. Bon mutu so ninga ko changer cuisine yo ozo na idée tant au moins ata oza pays mususu ozo idée cuisine nga cuisine oyo so tu nga linga cuisine ngomoni ozo mo ko idée akabola. Merci beaucoup, abonnez-vous na chaîne Maman Lydie. Merci to my connu surtout de soutien à Bino. Thank you for everyone for your supporting. If you like it, you want like a new kitchen, and then that one you see that it's very nice kitchen. You can choose which one you like. It's nice kitchen. Also, wherever you live, no England, you live in another country, but you can see which one you like. Thank you. Subscribe. Bye. Abonnez-vous, subscribe.